Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa Pocha mobimba Angora braza pe Congo Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Aye Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com C'est un mot qui toko na kotala vraiment Aïe Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. EHP Media EHP Media Et voilà, fidèles internautes, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kun X et à travers notre site EHP Media. EHP Media, je parle à chaque fois de EHP Media parce que je vois directement le patron, le propriétaire de cette entreprise, c'est bien le bien, Monsieur Edo Amani. Je vous salue là où vous êtes, Monsieur Edo Amani. Vraiment, fidèle internaute, je suis vraiment très zéré, très flatté même, disposé pour vendre vraiment la photo Nabinopo, vraiment, ça fait énormément du bien, vraiment. Je vous salue là où vous êtes, tout le monde. Je dis bonsoir ou bonjour. Au moment où vous êtes en train de suivre cette émission, vraiment, Tozo Lingabino, vraiment, Makashi, vraiment. Fidèle internaute, Lelo, Tozo la artiste Nabino, c'est bien le bien, Papi Kader, vraiment, c'est pas un artiste, Papi Kader. Ouais. En tout cas, moté papa. Moté. N'a respect à l'artiste. Respect à l'artiste c'est un yambara. Beaucoup plus n'a respect les sous makasi na internet ni sur partout dans le monde. Na habite juste avant tout solo là, tout bandamo et moi gentil faire bango ça la bango bien makasi. Merci à trop na batitu ba Hollanda biso donc des serviteurs na bino orphelin des pères Papi Kader donc voilà je suis là. Papi Kader. C'est son président Kader. On dit ça il y a avant ni et avant qui vous conduit au pouvoir. Ça 6 ans depuis Nazala leader. T'es non avant Nazala déjà Nazala pena nga pena zala raté qui na forçaté na beti babali Nazala ki mokonzi na seulement tout Nazala ki Nazala mokonzi Nazala j'adore ma vie na ngambimba ma l'autre tout na salaki Nazala ka mokonzi. Est-ce que ça sera facile ko sala mokonzi ko gérer l'esprit à batu et ça non ça sera facilité même nga mon père ça sera facilité tant on a zonga papa nda pesa nga conseil pasteur Armambala na pesa mbote bisinga ko encadrer bato ezon ndiro za zamba ça des zamba ezaka na banyama nyonso ya mabe na ya malamu na garda bango toujours moni donc parlant de nazwa conseil na comprendre que moi na mona ya éducation na ye na mutu donc tout baka bana c'est-à-dire regarder kaka donc parlant de na comprendre les sessions de bisanga ke zamba ezaka na banyama ya sorti nyonso mais egarda bango jamais ba yo za sauvage bima yo za non agarda kaka. Est-ce que si est arrivé déjà na pouvoir aux gens qui me conduisent dans le groupe na yo à deux fois ba responsabilité aux gens et mon pour fan de lobby au baya qui en pende par rapport à événement moi et commis po au sa mokonzi non po na za mokonzi na na baya ngote on na baya rizarara et mo apo na salaki tu vois donc il on a baya apo na salaki théâtre mais ko baye ki po na mokonzi même pas c'est au des fois les biso momoko c'est so bayo lobi po na sala netinin ezalaika kimtema mabe de ezalaki te ezalaka kimtema mabe netinin inde zabu fuba lukabaye bayo so randenge nini oganyaka ndenge nini tu vois donc comment oyasko na ndenga mabe
Mais nga la mona trop la vérité parce que to kena na ba réunion belé ya artiste comédien na participer na ba réunion belé ya artiste comédien on dirait Kader a kota na kati ya ba mikolo na facilité par rapport ya baninga ezaka nini na kota vena ko leka ba jeune nyonso ba yesima na ona bandai na bango na kota plus facile parce que le kota ngeza ka ko comprendre que ya Xavier ya Zamasa yim na mtocha na place na ye ya omo mikolo to loba bana ka kuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na habité bato ebi na bango Kader. Est-ce que na habité bato ba ko vivre sous moi bilengi Kader o isala wana bato pas vivre yango. Moi goût ya Kader. Identité vraiment ya Kader. Et kasto ça ti wana peut-être isuka no sala ngo. Yo mone bandeli. Bana bango kaka bana kaka kuna. Est-ce que ati nini bana kaka kuna. Nze ba bilengi na yo wana ndendo o atesa ngona bato na hebite so ezala gani te honnête ona binanga bana kaka kuna na adresser mutu te nenge kendela ka ba ligne yango nze mtu eza na kolo na yango vraiment nze te na okiposa posa makasi ya mutu te ya ngamo sadi na kememela o mutu te na bilanga nanga moko ngamo na fa na bi sia na fingo pona fulo na tongo pona fulo sia nganjambira kipevina pona fulo sia kende kote tukakuku somo no so fulo nani tikasio na fingo na fulo so nani wa bilo no mingi saka bongo te na lobi na kaka na milobi na kaka pona fulo na tango pona fulo sia sia pena na boiko kende ko tetu nani yango siko parce que kenda bongo so landi ba bilo no ba ablo no sala beaucoup plus ça ka bongo so yango to nga to yeba lelo isaka ça te sanga nani tango ba na fu na c'est-à-dire o fula ye ozo boya ko fula mutu wana o ko fula nzetete c'est que ça na mutu ozo bana ka kuna na rapolele ba bisinga balobi Papi Kader asa kapede na kena yusu côté mususu ba bisinga Papi Kader azalaka na basi ya mikolo siko na yebite Papi Kader aza pede ou bien Papi Kader azalaka na basi ya mikolo vraiment vraiment baton vraiment bon mo kapede bon mo suba sa mikolo anga Papi Kader Papi Kader ana basi ya mikolo te Papi Kader a rapide te Papi Kader ngayo na pesi mosi na ngambote tanga omona jamais na pesi mosi na ngambote ara na Londres nga pela pesi ya ngambote mosi na ngapi na na Londres na pesi mbote donc na mosi na France te na mosi na Belgique te na mosi na Suisse te États-Unis te na mosi na Londres c'est-à-dire na pesi mbote. Merci beaucoup. Est-ce que vous confirmez le biso? Est-ce que ça par rapport à Moussala Nengo Jouaka, il y a un penser à Bongo ou bien non, ils ont un rôle, ils ont normal, ils ont un rôle, na joueur PD, tout ça, bah tu es, est-ce qu'on a tout bango que Papi Kader c'était PD, mais je suis pas PD. Mon donc preuve année. Bah donc bat balobaka mambo belé ba mususu na basi ya mikolo ba mususu na laboé donc wana menga donc ba sala rasise mais c'est un rôle na jouer na jouer qui PD na salaboé na sali na jouer mais na jouaka qui PD te na jouer pe mobile na contre Papi Kader o ezara le ezaki première fois peut-être à jouer rôle qui PD et ça qui facile non ezaki facile te preuve année que na kata même pièce en tu vois na bandara to bando jona ndinga kin a to jouer bato bon au moins neti mambo ki pedo e randeni jamais au moins un vilain un bogard abenga mninga na e PD mais au moins un vilain somo mninga kitoko mona wana PD moi soka kitoko tu vois au moins moi ça mabel ba wana ndumba tu vois au moins des alara mais jamais au moins babenga vie kokodioko
vie kokodio konde aza PD jamais omona babenga vie na biso gao PD mais oyo kapena ba obenga msusu duchi wana PD la duchesse PD tu vois ba ponaka batu bazana moi bon aza plus beau les cabino wa lo baza comédien le plus beau et ba comédien o ka déjà te ezaka nani yemo na émission nga vie ndi musi na pese mbo neti vie wana est-ce que ba obenga PD ya ba yaza les plus beaux ezaka nini batu ba vilain so botana basi na bango ayika ki yemo pena mwengi yayo na TV abimi bien fort pas beau maraka moi c'est lula tuma PD na ebieti on comprend mais jamais au monde un beau gars mon boy à hôtel la TV mon ya moi za beau gars ba pena maman PD et la raba vilain tu vois dans tout ce timbe na biso bango mais ba za bango pio baza pio ta on rien nga ba ezaka ba utaka ba poto ba bloro na ta on rien nga poto ba mo nga pena mo sina nga to tambola na biso donc na nga PDT donc voilà c'est ça tango joueur qui en haut pendant un moment moké na ebité papikade et kota qui facile ou bien batonde ba apprécier qui en peut-être continuer ça na nga rejouer PD za qui na zo qui on par bateau et aux araniti moi si et au baraniti moi si tu vois parlant ceux qui na rejouer PPD na nenga qui na jouer PD mais na kata ki en pour bateau moni a rapena PD tu vois et par après na nenga poto na qui ko jouer PD et zaka mayonnaise mtaka oyebisanga nana pièce mo bo toujours un peu na baladi chaise toujours surtout ba PD nana pièce mo bo meilleur faux actrice principale au jouer PD par là nena que jouer PD blum so ezaka makila pour avant après la duchesse ezana ba te BDP ba jouer qui PD mais ba sala qui ampleur-té ba mona on dirait charge wane c'est ba sala qui ampleur-té même so avant la duchesse pe ba tumsu ba sala mais ba sala qui ampleur-té mais la duchesse a joué en ampleur ngape na sali qui PD na joué en ampleur tu vois par là ndé omoni bato msusu bazo comprendre té ngata on a yaki na calculer la duchesse so jouer PD la tande na la tara boy OK tenga sifona tshaka kola tenga ifona tshaka plants tenga fona longola rasiko mande fona tshaka pena ba beauté na dimnya ko mambo ba beauté pena po ba ko molo pena seke PD tala omoni na wa mona o je mande fuma itikali tu vois pona yaka pena style pena longoli ba blow tout senti pena so no jour senti pena obi moi aussi merci beaucoup tout ça toujours continue président Kader na ebité lelo oyo batu yo mo so vandi tango tali par rapport non joueur ya PD na ba rôle mususu normal au joueur na ebité réaction ya batu ezala nini batu ba préférer beaucoup vraiment les ou jouer nini de bon bango ba préférer mingi mutuni so talinga ba sepela ka pour parce que ça na pièce mon joueur qui normal bo batu ba sepela ina on on l'a taillé bien, on joue qui bien, jouera no bongo. M'soupe angal ngako na ki kertis na ki PD. Donc na poto déjà na l'axi 4 faces, il y a façon de jouer les. Donc na l'axi ka ki PDT. Na l'axi na 4 faces. Sauter na film ya venanga Alpha Boko le na PC Mbote na jouer na face msous. Sauter na film ya mayonnaise YouTube ma chérie Coco na jouer pe na face msous. Mon dans na jouer na ba face ebele. Sauter sous film moka ya mayonnaise to jouer na ba chuke na ba Muscador na jouera pe na face msous c'est-à-dire nga na artiste vraiment complet mais balobi papi Kader na chaîne oyo les gars trop tangate la chaîne oyo les gars na kino ndirait ba groupe ya la katchwa nzi boyoka na vraiment bien te ba groupe to na kati to yoka na rapena tete non au monde lobi nga soki lelo ba mikolo na ba yambanga facile pour na rapoli na kitete nga na luka mikolo siko ba groupe ya wana ba kuta na ba on jabanga pour nga na kiparate na tala théâtre mais bango mo déjà au moins mutu pour na kin au monde oyo ngaso na bina bakisa na bana bakisa pena un plus na mamba théâtre Congo pourquoi pour que les arts théâtre si le monde a générique mati mais le comment ce théâtre si na batutu ba na sima ba kuma pena ce théâtre si le monde a mutafandi merci à trop na batutu balandi biso merci c'est-à-dire ezanga Marga ozone ki bonga tinga ni za rasu théâtre si le fond na pardon omonia akaba aya na teme aosuka moi merci à trop ça dit ba na kinga no mo na suka nango aboyi abungi et qui pa na ngate mais so ngai ngande na approcha esobe ngai nde na approcha vembalio écoutez la penanga na kotela passer na mona okota facile na ba mikolo par rapport à misusu na finga te na boya mutu te na approcha mikolo siko bango boya na sima baya jabana metan boya jana ba bud boya jana boy netinga pena bona ko yede bino
donc obando lobana na olia na manzaka encore na lia manzaka oto finga na olia na manzaka funa ota muto do finga ngala leki na ngai kaka na mamnyoso sauf rien on comprend balobi Kader lelo auto ba verté na ebité base ya nzonzing onenge salaki na lelo auto za la front na réalité ya terrain ndenge zalile avant na siko nzonzing eza ya komata to nzonzing ekita to nzonzing bine fida bon tango ezalaka na salaka te na etango bato baolo baekufa donc moi est-ce qu'on a ça la différence en ezate pour malgré bato baolo baekufa mais baosalaka ti lelo pour moto so abi ekufa otika mais aolo baekufa mais aosala kaka donc par là bango monde bayebi réalité nga moyena loba ekufa ou ekufa te ezate po onga naza na époque nanga eza neti mutu mwa botama sera mubutu na mutu mso sera nani mutu abotama sera mubutu alobaka sera na biso ezalaka bien mais moi naza na sera Joseph Attar monde qui a vivre nord retrouver en normal donc quant à moi na trouver en normal donc eye banaka kuna mais bazo qui joue balobi beaucoup plus ba comédien tant bazo voyager ba à l'étranger balobi bazo mona bazo qui nzé moi trop libéla donc ba kepena peut-être exactement quelque chose en nenga musa ezo sala que ba perdre ba soda ya makasi peut-être na terrain yango yo sala baisse nango na yebte sozo kabola même avis ngai oui na ko kabola même avis non pourquoi pour to awa tozalaka négligé toara nemo buta na kina ngali banda na moni moi nemo bona otikala nanga apena toara négligé tant que artiste moi toara pena négligé toara na ba souffrance mo boya awa on imaginer te Kader papa marabé par rapport à ba comédien mususu yo lobi souffrance to ko ba Kader par rapport à ba ninga pe mususu peut-être to ba Kader azo vivre pe mieux par rapport à ba ninga mususu to ba vérité ti wana nzambe ndai bina bato ba omona nga na rolo bateke na vivre mieux obi ke na ba comédien mususu pe o lelo o bazo bokole na pa na bango ti lelo to ba mo vérité mais ali kaka na epe mais ba bokola ke na on pa na bango peut-être pe ba bana musala na vayo. Oui, baza na bango ebele mais za bozuya mutu possibilité na bango na mayele na ina sagesse na yet ndenga zo visit ngasko na ndenge na visaka ba on peut bana ndenge na bango ba visaka neti nga déjà soko longwa parler nzaka na longwa avant kumamba théâtre depuis 2002 na banda jo futela wana obeta kuna obale omoni donc longwa parler bon eza la décision mutu mais eza te que tozangi ba parler te mais na longwa déjà qu'avant Kader lelo o soratali sur terrain na Kinshasa awa est-ce que ça na ba groupe ou peut-être ça la bien à deux fois on a peu ko katete ofandi obi non na landa groupe yo na tala groupe yo o quand même peu big na groupe so na taliti na so na ko attirer lo boy ko ça la un plus pe na groupe nanga groupe nyonso ya RDC ça moi vérité quand même non sauf dommage que na tala théâtre té na théâtre té pour jamais ngamuko. Quoi? Pourquoi ils sont bien yomoro musala oyo sala o tala baninga de na kima plus baranki no bi elo mo ezalaka obi ke muto to sola te so tel théâtre na ye to tel lo lobby na ye mamu na ye mais yo mo na ka ke a oyo lobby nanga tu vois neti ngai bato ba biki na sola na ba honte tana bi kombano et anango bien je te jure mais yo mutu o ama be nayoka place mo ba mikolo moko boye na réunion moko boye zalaka balobi malamu puna yo ezaka malamu puna babi puna ba Kader so azu problème biso toko kota mais puna ba réseau toko kota makamna ete ngapena so na zu problème comédien nyonso kota na kin o parce que na solo là vieux c'est vieux massa c'est master mais ce que les artistes mususu azuka ata deux personnes to deux appels mon boy hein on dirait Kader succès mingi ya poto par rapport à Kinshasa non na ki na beti po na umela kit na umela na banda ole ke susté mais mikolo na ole ka déjà succès za lango ina zongi déjà beaucoup plus sérieux za poto que Kinshasa et poto kutu na kita ta on a banda ka poto kala ndezaka mabe mais mikolo na kita na zwela on pena ezaka pena mo nyonso azoya tu vois na on ramasser donc kala kutu ezaka pena ke moi si toi banda approcher nga na banda ko mi pesa tu vois kala maintenant on peut dire que lelo net lelo na pena l'aise na mos na moko na Londres donc voilà je suis donc naza vraiment à l'aise Kader to kolo baba na musala oyo sala oza trop exposé
Naébité, reproche ni peut-être oh yo j'aurais pas à moi sinon. Kader trop exposé, visibilité. Oh pena réclamer à moi trop. Et à réclamer t'es pourquoi à zoanga na boulot. À kutanga na boulot déjà. Ni tété boulot yo so nazaki maçon, anga zoanga na chantier té. On dans zoanga na boulot. Donc à ropex anga on coupé. À moins que nga mona tika on. Est-ce que au passer en peu un jour que tika on. Koti kango na ebina nuté mais naza nango na koti kango lelo mais plus tard na zongeli lisusu mais ezate ki na tiki yango na tiki non. Merci beaucoup vraiment on a habité to bandi ko qui n'est vraiment la souka à cause attend vraiment na habité lelo oyo public na ba otala yo nino ba ko retenir pour na papi Kader. Public na nga s'il faut qu'on retenir nazo sambela ka nzambe nasa comme déplace ndina saija na théâtre na zana elo mo sufu na sala na sala ngo kombo Lo nini ngona ya surprise bo surtout kakaka musa sonne musique au début mingi bo combina ngo na musique déjà depuis que ça la jam musique na l'équipe batunyo so donc voilà. Mamneoloba pomba l'équipe batunyo Ah l'équipe batunyo so ah l'équipe na R Kelly pomba depuis que l'équipe batunyo so donc voilà pour convaincre ngala éviter donc il est déjà na mambo na l'équipe batutu souvent les morceaux na les la PC me déplace ça voilà donc na moyo wana mutuna et voilà bena de tous les temps de tous les jours ça va c'est bien quand même na habité bo seule association ba garçon ba ragito quoi non mbete ça dira bena mutunanga la PC ba bonne chance mo de PC ne beta et ni ne beta album na beta bat ba satanda été donc beta donc voilà donc na PC mbote ba bonne chance na album na ndenge abomi déjà ba voisin belé ba te belé ba vie belé donc bonne chance mta beta le cas de plus qu'à niquer président Kadena là tout na peut-être ba dernière question na ngai nani o peut-être olinga vraiment au jouer na ye ou nano jouer na été acteur o ya posa no vraiment au jouer na ye même nano jouer na été bon ils arabes vraiment viennent en sans souci hein les arabes viennent en sans souci yende pena na regrette pour yé pena mtuto a jouer na ye pembeni et simba do yé pena na banda au rêve bon rola kufa bon voilà et bon o peut-être na rôle ba groupe acteur tout ba changa na jouer na lelo na jouer donc moi na pona exactement mutu mona ndo se planer des arabes viennent nga mais acteur news tout ba changa na jouer na lelo na jouer. Merci beaucoup. Dernier message na peut-être au relancer netoloba. Dernier message na ka merci na ba tout ba suite na bango ya Olanda biso donc so pe dans le bi mabe na émission et déranger bango ba limbisa donc voilà ni tété ça mbote na Chancel Mbemba mbote na massa na Touré Poba mbote na et le garçon capable maboko majorette mbote na Makulutu Auréline na bébé Kitoka bote libiso mbote na qui encore les nécessaires Mumbele les nécessaires côté obeng les nécessaires Mumbele donc voilà. Merci beaucoup, merci vraiment numéro de contact numéro jamais bah ebi déjà baralamo jamais le numéro de contact na pesa raconter na TV même il y a groupe. Bon ça va, merci beaucoup. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mingi de tout solo ba. Vraiment on a habité niveau exact hein. Merci beaucoup. Jamais. Mais c'est des bango quand même jamais. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tembela Ibino, président Kader, ça n'est bien, ça n'est bien, bien, vraiment. Ming n'a pas sa conseil. Dans le lobby, bande onangai, Matika Songo, nande onanga tresibo, mais un peu orangé aux ala bien. Et ça la bien ma casse. Merci vraiment. Te, ngati, bango, on a pas si bon conseil. Te, te, voilà, batunanga. Si on a sengi matika songona tresiba mais un peu rebongisi ezala bien bango mi bale ba bingisa bango mi bale ngati
Merci, pardon. Merci vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pourquoi pas penser à Monsieur Papi Mbabou. Monsieur Papi Mbabou n'a pas mot de place aux alliés. Monsieur Papi Mbabou, il y a eu un voilà, papa na Eveline Mbabou. Papa na Eveline Mbabou n'a pas mot de place aux alliés. Na Katia Suède n'a pas mot de. Pourquoi pas penser à maman Brigitte Vemba. Yé Azarana Ville à Capelle n'a pas mot de. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye, merci. Ria, vraiment, écoutez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye stitango et HP Media titango kitokwe www.ehpmedia.com titango kitoko na kotala ema aye HP Media Chancy Amania Pista Papa HP Media Gordon Doudou Kembeli Edo Amani Gordon Doudou Kembeli HP Media Sito ya Gayare HP Media Tita Gayare HP Media Tita Gayare HP Media Chancy Amani Pista Papa HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media